Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino degré to ba catégorie ya kimotema mabe oyo ekomi kovanda na mitema ya bato pe bakomi kobimisa yango awa na poto. Lelo tokomeka kolakisa bino ba catégorie ya mitema mabe oyo ezali na kati ya bandeko na biso ba combattant. Bandeko babolingo balobaka na mokili oyo soki nzambe apamboli yo ndeko sepela pe tango mosusu baninga mosusu pe baza motema malamu bakosepela pe elongo na yo na ndenge ya kimotema malamu. Ba oyo pe bakolakisa yo mino me na kati motema ezali kosala pasi bakoyebana. Ba oyo pe bakomanifeste kimotema mabe na bango facilement po ete baza na mécontentement na likambo ekomeli yo bénédiction yozwi oyo bakoki koswete meme liwa na yo okoyeba pe bango. Bandeko babolingo soki tolobi boye tolobi bongo pamba te tolobi bongo parce que esili kosala biso mawa pe pasi na kati na motema. Soki esali biso pasi tokoloba bongo pona nini parce que bandeko kaka na internet ndeko moko congolais bato mingi bayebi na kombo ya Papi Tamba azali kuna na Kinshasa na mboka. Ndeko Papi Tamba apesi mwa annonce na ye, apesi annonce pona koyebisa na bato oyo bakoki kozala intéressé ke ba appartement ezali loué na cité du fleuve. Na cité du fleuve kuna basali ba appartement oyo bazali kosenga ete na moto nyonso tu azali na possibilité na ye akoki kokende kozwa appartement pe azali kofuta na kimia nyonso tu pe apemi azali kozwa mwa mopepe ya fleuve. Bandeko babolingo nzoka nde tango Papi Tamba atiaki boye na ndenge atiaki pe mwa foto na yo ndenge azali kobenda mwa mbenda na ye. Bandeko nzoka nde bakombate esika bazali awa ebele baleli ebele mitema esali bango pasi. Bandeko bakomi koloba tout se fait ici bas bokomona bozela bandeko bino tango bozalaki na bokonzi panda 32 ans moto alobaki na bino balangage ya boye te, moto atungisaki bino na ndenge ya kibokonzi na bino azalaki te. Ndenge nini maloba mabebo na Papi Tamba ngo na mawa. Bandeko tala kaka ndenge baza koloba mabe neti na mwa masango ya verre masango asimbi aza komela neti ya kokangama ye na mongongo likola maloba ya bato ya mabe. Botika ye azala na kimia. Bandeko asali nini? Bino bozalaki wana pendant 32 ans bokokaki koexploiter meme ba espace mosusu te
tala lelo bato ya 3e république Joseph Kabila na gouvernement na ye tala ndenge bakie ko exploiter place ya avenue nani place ya fleuve Congo bino moko bomoni ndenge nini babongisi esika mosusu basali ba appartement ya kitoko bino na tango ya 2e république boyebaki te ndenge nini bokoki ko exploiter mboka alors que bozalaki na batani surtout 32 ans mais bosali eloko te bozalaki ko préférer ko yiba kaka mbongo ya mboka kosombela ba 2e bureau bandako bamituka kosala ba folie na bambongo oyo ekokaki ko servir mpona mboka lelo ata soki bozali kofinga bakonzi ya lelo bolobi ete bango baza miyibi mais tango bato bazali kotala babi bango baza ta koyiba mais toza komona makambo mais bongo ba oyo ya 32 ans bango bazalaki koyiba nyonso peuple aza komona eloko te o ndenge balobaka ete libungu tulu 00 bandeko yango na bandeko babolingo botika Papi Tamba kimia bandeko azali pe mwana ya bato azali pe na fami na ye boniki motema mabe ya boye bandeko epesi ngai mawa bandeko na mwa verre na ye wana aza komela ya bière bandeko bato baza koloba mabe baza koloba mabe mpo na ye neti bière ekangama mwana bato ya mobali na mongongo bandeko likolo ya maloba ya bakombo bataka na poto bandeko ebele ndenge bazalia baza na kanda moko ya kosakana te foto wana ebeti bato na ndenge ya kosakana te batelefone eleli na ndenge moko ya kosakana te na poto bomoni te Papi Tamba poto kongongo ekomi kaka ya bango botala ndenge bamakambo azali kosala botala ndenge azali kokanga bafoto banini bandeko vraiment bino mpe bokokaki kosala cité du fleuve ntango Mobutu azalaki mais boexploite na bino eloko moko te batere tala kutu bakote bozalaki na baprivilège ebele lelo bato mosusu bakomi kosala kame makambo mpo na mboka bokomi motema mabe mpo na bango ndeko oyebi nzambe azali nzambe nzambe azali zoba te po ete bamakambo nyonso to bino bozali kosala boyebaka ete ata bosali nyonso ata bolobi ata bofingi ata bogangi nzambe azali kaka nzambe po ndenge ezali na nzambe aza zoba te bino bokanisi ete nzambe ntango alongolaki bino na bokonzi po apesa biso mokonzi mosusu bino bokanisi nzambe asalaki yango pamba bandeko boyebi bato boni oyo mabolongo na bango ekoma lokola mabanga ya kayu oyo babandaki kogunzama panda 32 ans kobondela na nzambe bandeko bamabolongo ebeba mabolongo ekoma makasi likolo ete ya kobondela kaka Mobutu akende bino bokanisi soki nzambe akokisi yango lelo bino bokanisi ete nzambe akolinga lisusu ayoka lisusu makelela na ye papa elongolela biso bakonzi te lokola boza deja bapartant nzambe mpo na ye ayebi ke boza bapartant soki nzambe ayebi ete Joseph Kabila kozala na bokonzi te kokanisa te kakokende koluka mokonzi moko na bino bato bosalaki 32 ans bonyokolaki peuple akokende kolukela ye esika mosusu ye nde akoya kokamba Kongo eloko nde bino bozali kobosana nayokeli mwana ya bato Papi Tamba na mawa bandeko aza kobenda mwa mbenda na ye bandeko naza sur mpenza place azalaki ko ntango amelaki kaka verre wana bandeko ayokaki mwa quelque chose na mongongo po ete batelefone ndenge lelia na poto bandeko bomoni Papi Tamba bakomisi kaka Kongo yango ya bango Papi Tamba bandeko bato ebele baleli Papi Tamba il fallait porter la photo wana bandeko elelisi bato ebele na poto awa bandeko vraiment pasi pe mawa papa Roger na pesi yo mama Rosalie ezali kopesa pasi pe mawa komona ndenge nini ba congolais oyo babengi bongo bakombata awa na poto bazangi penza eloko ya kosala bandeko babolingo oyebi te bato mosusu makambo bazali kosala na poto ezali kopesa pasi pe mawa ndeko ezali na moto mosusu komona ete tango abimaki Kongo baparent na ye batekaki tango mosusu katikati ya lopango ou bien babetaki motu de gauche à droite po ete bateka ou bien mutuka po ete basombela ye tike aya na poto po ete aya koluka asalisa libota mais moto akomi awa au lieu a continuer devoir oyo baparent na ye bapesaki ye amikomisi combattant akomi nde kotala bavie ya bato mosusu bandeko babolingo lelo ntango mosusu bino bokoki komona
ndenge bozali komona Papi Tamba ndenge azali wana, ndenge bozali kokanisa ete ye nde moto akomi kolia mbongo nyonso tu ya Congo, me ntango mosusu bozali komikosa bandeko. Ndeko, ntango nga nayebisaka bino ete ndeko Niati Mabele ya poto ozali na privilège ya koapprendre mingi po lobi okomona ntango mosusu okokende koservir mboka na yo, me mingi batikali kaka na badistraction, kobima kaka kokenda ba Château Rouge, kobeta bamasolo ezanga ntina, kokosa bamasolo bamakambo ezanga ntina, yango na omoni ete baza kotikala kaka stationné esika moko. Ndeko, soki yo na poto tango komaka osalaka mayele penza, ozwaka mwa quelque chose, otravaillaka cerveau na yo. Eloko nini ozangi ete yo po kokaki kokende lelo na Congo, ozwa pe esika okoma ndenge Papi Tamba ozali komona wana, obanda pe ko diriger ba entreprise mosusu kuna na Congo, po ete balingaki bapesa importance. Mais lokolo ya na poto awa, otikala kaka muto ya o babengaka mvwata kuvwata. Ide na yotikala kaka na mvwata na yo, ondenge baloba epa ya kulala oyebaka. Nde botikala kaka stationné esika moko. Ngai pona ngai nazomona likambo moko ya monene epa ya Papi Tamba wana te, nazomona ngo kutu grave te. Parce que azali nde kaka kopesa annonce que na cité du fleuve ba appartement ezali o bato bakokende kobanda kolouer yango chaque fin du mois 3000 € et 3000 $. C'est ça. Alors on a comprendre ndenge nini bato msusu bakomisi yango une histoire ya kotiakanda na kati. Ah boyebaka ndenge ezali wana tous ces pays ici bandeko ba téléphone eleli, bato babengani de gauche à droite. Ah botala Papi Tamba bango nde mutu bateki mboka banini, oh bakongolais. Mais ngai nazomona bato bino boza ko akize bateki mboka, mais makambo baza kosala na mboka na bino kutu bato bozalaki wana na bokonzi 32 biso kutu mutokolo baki bino nde mutu botekaki mboka. Parce que ba étranger oyo Mobutu travaillaki na bango baza kozwa ba richesse ya Congo, baza kozwa ba bien ya Congo, baza kotinda na bamboka na bango, makambo za kosalama. Mais bino moko siko ba Congolais botiki mboka na bino bobomi mboka. Lelo nde boye kolamuka na pongi, ezali pasi mingi pe mawa. Lelo penza na yeko mona grandeur ya kimotema mabe penza ba Congolais bazalaka nango bandeko. Pona kaka Papi Tamba avandi na appartement na balcon ya appartement, moi ya fleuve na sima mupepeza kobeta na mwa verre na ye ya mbenda, epesi bino kipelekese ba telefone eleli na poto boye. Non, ba Congolais bazangi eloko kosala na poto na ye komona yango, bozangi eloko kosala. Boza kutu batu moko bo raisonner ta likambo Papi Tamba te, na minute boza kutu ko raisonner boyeba eloko nini tokosala po ete Congo na biso ndenge tozokota na mbula ya 2012 oyo po ete tosala likambo monene po Congo na biso kende liboso. Mais botala kaka botikali kaka batu moko stationné po nini na ba opposant congolais bazali ko diriger bino balingi te bo apprendre bo fungwama po soki bo fungwami bo koyeba ba jeune ni ba betaka na sima ya mikongo na bino. Ah, vraiment ezali ko kamwisa likambo ndewe ningisi poto kaka yango yo po ka Papi Tamba tindi photo ya boy. Mais nga naza ko kamwa comment batu bakoko koma agiter boy ba téléphone eleli. Tango téléphone eleli tango Papa Botamba aye ko ebisa biso boka makambo moto akozolo babande ko moto abengi pona koloba ete bomoni makambo za kosala mbongo ya Congo boza ko yiba. Bomoni Papi Tamba ndenga tindi atie ba photo na Facebook bande ko na kamwe toke ko tala boto kanisa ki soki photo ya ndenge ni to tala boto moni kaka photo moko normal. Mais toye ko tala tolobi mais toza ko kamwa bino boza ko loba ete bango baza ko yiba mbongo ya Congo, mais botala bango baza ko sala ba œuvre na kati ya mboka eza ko mona, mais bino boza ko yiba mbongo ya mboka esika eza ko kende ko sala ba œuvre yeba na raté koya kosomba kaka bapoto bandako na poto kosombela kaka ba deuxième bureau bandako na poto bomoni ndenge lelo esukeli bino botikali kaka bato ya biloba o kuna ngwanda komi kaka ono naza na se ya mai nanu na bimite bandeko
batu pe lokola bakongole pe bazala bazoba bayebi ke ngwanda azalaka na se ya mai nano abimi te baza kozela mokolo ya kobima bandeko ebongo soki ngando asali ya ye bokoyeba ndenge nini bino mpe botikali kaka kidiba ngwanda alobaki kaza na se ya mai tozozela mokolo ya kobima soki ngando alia ye ubie balene alia ye bokoyeba ndenge nini bandeko bolingi mpe koverifie te bokende koverifie esika oyo akotelaka na se ya mai wana boyeba eske azali mobimba to asa akufa mutu mobimba même ta intervention na radio totikala komona teke asali intervention moko bo direct yasalaka kaka komona soki asasali apres baye kolekisa yango na tozali koloba bandeko babolingo bodimine dose ya motema mabe bandeko miki motema mabe oyo yango na mpe nzambe aza kokangela bino banzela bokominaki motema mabe moko ya koloka ya kibondoki oyo namoni ndeko mwasi moko mosusu aza koloba ete papi tambo oyo mpenza soki mpenza ngai nazalaki na Congo nalingai nakende koluka bikibondoki mpenza mpo nalia ye bandeko kel motema mabe kelki motema mabe tina niveau oyo bandeko oyo nyonso mpo avandi kaka na balcon asimbi mwa verre ya masanga yango na ebelisi bato kipelekese boye na poto bandeko bozangi eloko kosala tala ndenge boza koyokisa bakongole soni bozangi eloko kosala boluka ta likambo kosala bandeko parce que soki bozalaki na makambo ya kosala na poto nandimi teke meme makambo ya bapapi tamelingi ebanda kointerese bino lokola bozala eloko ya kosala te bozalaka bato moko bozofanda esika moko bozoluka kaka esika nini likambo ezali mpo boloba yango na botikali kaka boye bandeko eza kokamwisa na verre masanga na lokola bomoni verre masanga o ndenge ezalaki mitema na bino epasuki baza kosisa mbongo ya Congo bandeko vraiment naza kokamwa congolais mpenza oyokaka mpenza ke niveau moko ya se mpenza raisonnement ata kutu bamalien oyo bino bosekaka na France bamalien bakoki koraisonne neti bino te moto afandi na ye na balcon na verre masanga batelefone eleli na poto boye vraiment ezali likambo kokamwa mama ozali na pesi yo maloba merci mingi papa Roger mpona kozongisela ngai maloba vraiment ezali kosala mawa mpe pasi ndenge kaka oloyuti koloba papa Roger eloko ezali kosala boye manque à faire na bakongolais na poto baza na eloko ya kosala te mingi balingi kosala te baza kovanda kaka bagroupe esika moko mpona kobeta bamasolo ezanga ntina bandeko bino bokanisi bato oyo bakendeke mosala abimi na tonga zongi na poka aza na temps kende kolandela moto lokola papi tamba na makambo azali kosala mais kaka bato oyo baza na eloko ya kosala te oyo baza koluka kaka bamakambo nini bakokoloba yango nde bazali bandeko kolekisa ata mpona koloba kaka makambo ya papi tamba ekopesa nini na Congo olie ya kozwa ata koloba ete mboka na ngai wana mpe tozokutana na 2012 nasala nini bon nakei sikoyo mpo ete nakende kozwa mayele natonga mboka voilà botikali kaka awa na makambo ezanga ntina bandeko nayokeli na mwana mobali ya bato papi tamba na mawa yango na nazalaki komi tuna awa ndenge na poto boye milelo ekomi bato bakomi kolobaloba batelefone eleli eske akitisaki mpenza mwa kopo wana elekaki na mongongo malamu po ete ndeko oyebi na mokili soki bazali kotanga kombo na yo ata quelque part okomona ntango mosusu ozali koyoka ntango mosusu okomona mwa signe moko na nzoto ntango mosusu liso eza kobetabeta banini mais lokola balobelaki likambo ya verre ya masanga ya papi tamba je suis sûr ntango alingaki akitisa yango na mongongo bandeko mwa bamabako esalamaki na mongongo bacontre te esalamaki na mongongo bandeko po modeli baningisi te naye komona congolais azangi eloko ya kosala bandeko na biere ya pamba moto azali komela avandi na ye na balcon donc bamoni kaka ke yoka ndenge bazali koloba bateki mboka bandeko bino ntango bozalaka na bokonzi bosalaka bafolie de grandeur tomona yango ndenge bobandaki kosakana na bambongo me moto alobaka na bino aza te lelo oyo kutu bakomi kosala makambo ekomi komonana na miso ya bato bino bosalaka nini botika makelele bandeko makambo ozali kosala na mawa mpe na pasi botika babiloko ya boyeko botika bakongole bochange bandeko nayokeli na papi tamba mawa mwana mobali oyo nayokeli ye mawa bandeko nandimi te mpenza ke gorge wana ntango akitisaki yango ya verre ya masanga bandeko
bamabako ebetamaki mpenza na mongongo wana na banzi ye moko amitunaki yango bieko na meli yango eloko nini esali boye bandeko nzoka nde bato baza kobengaka na batelefone kotanga kombo na ye papi tamba bateki mboka botala bandeko na mawa mwana mobali ya bato vraiment ezali pasi mingi mpe mawa bandeko babolingo tokosenga na bino ete surtout bino bakombata boluka ndenge nini ya kodiminue dose ya kimotema mabe na bino po ete kimotema mabe na bino bandeko ekomi kokamwisa bandeko yango na bomoni ete nzambe ayebaki alingaki te bino boleka na kibokonzi mpo soki bolekaki bandeko boza na kimotema mabe moko bandeko kimotema mabe wana ekoti meme epa bapaster ekoti epa babishop ekoti epa bato ebele yango na omoni ete bolakisi mpenza vrai face na bino me nzambe azali zoba te azali komona bamakambo ndenge ezali kosalama ezali pasi mingi mpe mawa bandeko mpo bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobombeli bino merci